Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision, Mbote Sika Bozwami, Mbote Nakati ya Mabota Mabino, Mboko Yoboyebi Congo, Mboka Nabiso Nyoso, Mboka ya Lumumba, Mboka ya Laurent Désiré Kabila, Mboka ya Kabila, le fils, Mboka ya Mbutamutu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de la démocratie congolaise, Mboka ya Moïse Katumbi, Mboka ya Noël Tchani, Toloba pe ya syndicat Dokolo. Mbote sisu esika bozwami toye lisusu na émission na bino magazine bolingaka mingi pona kosolola na makama mboka ndenge nini ezali kokende bao balobi koto je connais le Congo baldre bapesa bango mboka babongisa banzela mbongo plutôt babongisa banzela ti lelo nzela université karaboye poto nzela ngo esi la raté donc je connais le Congo to ebite soka komi je détruis le Congo. Bandeko Balandi lelo toye kosolola masolo ya baimboka tokosolola na bosembo nyonso tolongoli lokuta toche mopandi tosololi na vérité nyonso po balobi toloba soki tomoni mwa ete toloba biso bapesa biso na constitution ndingisa kaka ya koloba bapesa biso ndingisa ya kosima mandoki te po toboma lisusu mboka oyo tokosolola masolo ya processus électoral na kati ya mboka na biso tokomi wapi nanga. Est-ce que vous allez koba la machine à voter? Pourquoi vous allez insister car la machine à voter? Et a-t-il sous ba condition ceux qui machine à voter ça té moyen ba élection et ça la malisu sur les été candidat unique ya opposition to komi wapi Noël Tchani Mupandi ba tebele ba bibi Mupandi ba kowe la nini est-ce que kuna la présidence ba kenda rosa et la peuple ou bien ba kenda robisa et là parce que concours comme belé ba parti politique ba plateforme ba misi ba candidat na kati ya ba plateforme na bango déclaration ya Macron et le monde y a Afrique, Lorenzo na Paul Kagame. Pourquoi Kinshasa azali kolela? Azali kolela pourquoi? Peto Rosu qui sabie to la masolo ya liwa ya papa ya Rossi boyebi activiste à droit de l'homme o ya nyoko mi makasi na ko défendre mboka na ye azwaki likama ya liwa le 25 awei sima kowe ya banyoko linzoto awa na pasi wana papa na asili kotika biso mbote lisusu esika bozwami na loboko na nga mwasi tokosolola masolo na ndeko moko azali awa ndeko Serge Kindomba mwana mboka boni mwa malamu ndeko na ngai boni nzoto soki na obi malamu yali po na nzambo asali kenga na otomona na obi ke volonté ya bokonza Kabila volonté ya bokonzo to bengi l'état ali baba ele 40 volets bato tobi bokonzo babengi bango les loups entre eux ne se mangent jamais. L'état contre les peuples congolais soucieux ya bango ali ba congolais nyoso bakufa. Soki to ali ali po nzambe ya makasi aleki bokonza Kabila na makasi et puis alingi ba congolais yango asali ke na monana nayo na libako yo pesinga bandeko bazwimbela ya kolanda ngai balanda ngai. Malgré zo ya munene Kabila zonyo ko la bino kaka ndeko koya monene na mboko na koyebisa o moto nyonso yaka na mboko monene yeba ngo bali ba o ba mibengaka génération sacrifiée bato ba reconnaître que tant que Kabila ali président na Congo biso to kobongaka te otanga te Kabila zo assurer lobi na biso eza meilleur te mosalo ya biso ya lini kolala ko beba pongi to yebi ke to ali na mosala te po ato tangi kelasi tango moni na mboka diplôme ba bengi moto akomi licencié ya Matinfo a mokumbi wewa elingi olakisa ke ba diplôme mususu ko ekotula mais soki moto ali licencié na Matinfo atuli ou bien licencié ya Matinfo moni afandi na cabine elingi olakisa ke mboka wana yali mboko eza kambami na bokipa miso bokipa ya linini il faut konyoko lo bato yo kutaki na kata mboka wana bali na droit ya ko bénéficier lokwa bango déjà ba bénéficier na okaki pasi ne bandeli na otangi kombo moto moko na kilokwa makila nzoto ningani tango zobeta historique ya Congo na oki oche Musée Laurent Désiré Kabila na koyebiso Musée Laurent Désiré atikali kobundela mboka te Musée Laurent Désiré kino lelo akufa yango moninga alobaka Tshisekedi wa Mulumba ali deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba
Pourquoi Moussa akufi pour l'intérêt à Congolais? Le Congo État autocomi nango pour Moussa Laurent Désiré Motamemela Kabiso Bokipa accueilli contrôle ya yebaki makambo ya sakana Bokipa pour Motamemaka James Kabarebe Benamboko as a chef d'état-major na Congo Kinshasa kuna na Rwanda kombo na Moussa Laurent Désiré Kabila. Le malheur ya ba Congolais s'il y a un nom, c'est le nom ya Fidèle na Bokitani na bango PPRD oyo lelo bakomisi biso génération sacrifiée tant que Kabila ali président tokoy ko bongara le soutien. Serge Kindomba to présenté na ba téléspectateurs bazolanda biso Ozali porte-parole il y a front anti mise en application il y a accord il y a Senko. Elingo lobani. Ndeko porte-parole il y a front anti mise en application encore à Senko lingi ko lobaboy. Ba Congo avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Kolo basangani ba reconnaître que M. Joseph Kabila a un problème à Congo. Tant que Kabila a un président à Congo, a coupé ça jamais solution à problème ya ba Congolais. Parce que c'est lui le géniteur y a problème. Destin à Congolais Kabila Simba qui na maboko abomi destin na biso. Lobby na biso de plus en plus comme sombre. Yango moni biso to ali na vision ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumbo to lobi aza deuxième héros national. 3 fois plus que Nelson Mandela, 2 fois plus que Gandhi. Vision à Tshisekedi yakinini état de droit. Le peuple d'abord. Biso to lobi que tant que Kabila ali président biso to reconnaître que biso to ali na droit ko bénéficier te. Yango to ya génération sacrifiée tozo bunda po na bano to lobi de 0 à 5 ans. Bakuta Kongo a malamu. Bakuta Kongo yo ekumbaki Tshisekedi abande ko bundela bango le lope ya sona Mexico ali yango wana c'est l'ensemble ya batwana ba reconnaître que Kabila ali problème à Congo tant que Kabila ali problème akotika ka jamais ko pesa biso solution yango tolobi to boy accord wana ya Senko na forme nango nyonso pourquoi to telemeli yango tolobi biso to ali na nzela ya transition sans Kabila ndenge kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki yango ndenge moko moto biso to bengaka gardien du temple y'opposition na kombo ya Martin Fayulu nzelo bango balingi ya transition sans Kabila nzelo biso to moni ya malamu yangwana po soki bolobi na biso makama mise en application encore tant que Kabila ali problème ya Congo ndeko na ngai ba ke Kabila ko pesa ka solution te nani azobotaka makambu lelo wana uti koyoka yo enimere bato bakufi. Mais bato bakufi banda ba marche balaike bandi. Pourquoi ba Congolais bakufi? Nyonso ya laki po bokonzia Kabila eboa ki kosesa maponami. Soki Kabila organisa kama maponami na 2016 ndembele ndeko rosia kufate. Soki Kabila sesa ka élection Thérèse Kapangala kufate. Yango na lobaka ba victime nyonso ya ba marche bakufa sous le patronage ya Kabila. Tôt ou tard mokolo état de droit koyaka na mboko bakosambisaka Kabila po e moto aka obstacle. Bande kwana ba mikufi na volonté na bangote moto abomi bango kombo na Joseph Kabila Kabange et ali moment oyo faut koluka kosa bilan Kabila et puis ko pesa moto na moto neteni ya responsabilité ya ye soka salisaka mapona miakanga mitendenga afandi wana na volonté minduki ndeme lelo ta musu rosio lobele walingaka kufate mais aussi a kufi pour une application il y a accord il y a Senko. Ba marche salami par-ci par-là. Autant que Kapangala awa, ba marche salami de gauche à droite pour ba obtenir application et accord ya Senko. Ils ont prévoir ba élection cette année selon calendrier électoral ya Seni. Machine à voter beaucoup boya mopona. Ndeko tango lobi Rossi akufi nani abomi Rossi c'est l'état contre le peuple congolais la police nationale ali membre à majorité présidentielle nani ali motindi na bango ba yepo ba défendre intérêt ali boum intérêt individu entre tabiso tozo défendre 85 millions de Congolais
o bali partout dans le monde. Souci na biso ya linini. Soki Kabila lobaki uta 2016 que na conseil sa maponami. Na ali conscient que bilo yanga monsieur Kabila ezali positif na venu to bengi boulevard Tchatch. Dans l'ensemble ya Congo ali négative. Soki Kabila ye a lobby que ngai yo monsieur Kabila ba congolais bokomi ko benga espère na ba projet inachevé parce que yebi que na 2006 aka na 5 chantiers. Atikala ta ko ça chantier mon côté. 2011 a na révolution de la modernité balaka kabiso métro na Kinshasa mais wewa yango etondi Kinshasa mobimba. Tant que Kabila ye moko az espère na ba projet inachevé ayebi ke ba fulu nyonso oye salami na Kinshasa za sous le patronage ya Kabila na koyebi solo komo kimbuta ote kolobela batu moko kimbuta tamboli bato babelele babi kimbuta ba fulu kimbuta ebisi bango nga moto na destin na bino te na maboko moto ali na destin na bino na maboko kombo na Joseph Kabila Kabange soki ba fulu ali boye bango sami sous le patronage ya Kabila soki ebongi Kabila soki bebi Kabila na koyebisa yo ndeko Rossi Thérèse Kapangala, sans oublier ndeko na biso Eriko akufaki na mbandaka na mwa mobalo tobengaka héros vivant na kombo ya Jérémie. Oh l'état contre le peuple congolais kate loboko na Kisangani. Bato wana nyonso tu bali batoyo SARS na bango e ali na moto ya mese Kabila moto ali à la base soka sasa ki maponami afanda ki wana na nzela mandoki te nde me bande kwana baninga bakufa te yango na yebiso raison pour laquelle biso tozali front anti mise en application encore à Senko pour te comprendre que soki to sengi mise en application encore et alokwa bolingi bo pesa mese Kabila na ba chargé de mission na e ba beki pa ko dans biso na 2019 le quoi te comprendre que Kabila ali problème a kopesa ga jamais solution na problème à ba Congolais il faut que na Kabila transition sans monsieur Kabila comme président de la République démocratique na Congo bolingi na bilo élection te ndeko na yebisio eloko na motuno biso to boya ka élection te maponami lelo soki balobi na biso ata lobi to sa maponami to kondima maponami po to yebi ke Kabila kozaka na mokitani na ete et puis Kabila emoko aza conscient de son échec ayebi ke moto akomema bilo ya ye nani tant que bilo ya ye ezobe positif liboso ya lopango na Jelem kuna na avenue babengi boulevard Tchatch tango abimaka na pa kende kino na kingakata saka 2h30 na nzela ya mituka ndeko Kabila na soki Kabila aki na dauphin alingaki mapona ndeko si biso to ko bela tango yo moni makambo nyonso tu Kabila na mando ayemi bale ba entreprise o Kabila na ngo ezobe Paris Foot na winner otango tanga ta conditionner biso yebisange elenge nino akoki kofote Kabila nani akozala mokitani ya bilan Kabila bazali conscient échec ya bango biso opposition to lengeli maponami biso opposition nous sommes prêts soki balobi ke maponami même lobi to kosala ni to kokenda ka maponami mais problème ya nini ndeko o ezo sala ke maponami sala mate Kabila confisqué démocratie na maboko Kabila ali na instrument o ya ya salela ka lokwa assemblée nationale Kabila ali na instrument ya ye lokwa seni Kabila ali na instrument ya ye lokwa cour constitutionnel ezola kisa nanga basengezi machine à voler bali basali ya bokonzi ya Kabila bazali wana po ba exécuter oyo mese Kabila lobi na bango yango omona nanga kosala yo moni wapi mokili mobimbe telemeli nanga na makambo na ya machine à voler o bana Kinshasa mikolo bazobenga ngo o koloka te na nanga lobi ata likolo na se tutani soki boboyi machine à voler ngai nanga na kosesa maponami te elingi kolakisa nini nanga limoko ba rapporter ya réunion ya Kingakati ya bokonza Kabila yango komo bokonza Kabila otaki kosangisa bato ya yekuna na Kingakati bato babengi bango conférence de présidents ba membre ya majorité présidentielle kuna na kati ya lisango na nani abimi na kati na mois de mai nanga na kati ya réunion elingi koloba makambo minaku so ebimaka na Jeune Afrique que minaku azo féliciter nanga lobi merci na mosala moneno yo sali ya kokosa ba congolais na makambo machine à voler tango komo basengesi Kabila sangisi lingombo ya PPRD bureau politique kuna na Kingakati basengesi na kati siège ya PPRD ya Kapi na batetela soke komi na Kingakati seke kino lelo azawana za na service abokonza Kabila yango na nyonso wana totali tolobi ko kende maponami na machine à voler na nanga na basengesi ya lokwa bondimi Kabila emoko président seni Kabila emoko lisusu candidat président d'office ebani déjà que maponami Kabila kosaka nini akoganye mais na nyonso wana na koyebiso ndeko nanga yeba yango que peuple congolais ali déterminé akoluka kosukuma
bokonza Kabila na bilan oya bango dans l'ensemble ya Congo ali négatif mais na boulevard Tchat o ezali positif. Bozola ko voter à www.edtvrdc.com. Toza toujours en plateau na bino pona ko solo la masolo ya baimboka. Ndeko Serge na ebité ceux qui yo posali déjà moi remarque wana moi analyse wana ceux qui tozui malumalu tant azaki sango langage ne zaki lokola ba bébé lokola moi si azol lengela mobile tant ba nommé président ya Seni ya CI à l'époque langage ya nanga et ya malumalu le changer comme plus arrogant tokei na Ngoy Mulunda même chose Mosai na Nzambe tant ba nommé a commis plus arrogant alobi bogolela bino ndo bogolela munoko mboka na kolesa bino munoko mboka donc a kolesa ba congolais na munoko mboka tokei lisusu na Corneille Nanga même chose azaki mutuma bande ko bondela batu makambu kolobana makamona douceur lelo comme président ya Seni langage ça pourquoi ba président ya Seni institution où ils allaient à l'appui à la démocratie à tout moment on dirait baso appuyer démocratie na mboka na bisote oyebi tango tangelinga kombo ya motongo imulundu lobi aki mosali na Nzambe te ndeko longola ngo imulunda na mosali na Nzambe ngo imulunda soki moto amone moto azanga memba mbuma molimo babengaka ba fruit de l'esprit ngo imulunda akanango te na azaki mosali na Nzambe apanze église ndeko wana kolanda ete baki basali ya bato mabumu yo monite centre ya moto ya lia bina libumut azui monoko aya lobi achango na centre mais libumu aya achango na ngambo ya Kabila wana mosala nani ya Kabila ngo imulunda loba na ye lopango ya moflogo ya kotisa ministre moko Memansi Matuku oyebika aka na lopango moko na moflogo azwa lopango wana kenda kosimbisa ngo pona problème ya misolo na banko babengi FNB Bank oyo alaki biki à l'époque yengo imulunda nga kanisa ki misolo ya azwaki nyonso ya azwaki mwatengo moke balongoli eka ne bonga ya mazwa ngo imulunda komi kosimbisa lopango banke botoli lopango ngo imulunda ali mosali ya Nzambe te aka mosali ya libumu na monoko ya ye arrogance yaki nango yaki kwita champagne te yango ngo imulunda komi nano nanga komi nango okomona nanga mokili mobimbelo bi machine volé to lingite ya lobi bo kitabo mata ayebi ke nyonso wana za na pu ya nani na pu ya Kabila nyonso wana Kabila zo assurer moto akosala eloko ate nanga koyebisa bino na sabi ke Kabila banga katenga pe na kobanga te po Kabila seda kobena mandoki yango moni lelo bitumbo babemba babundaka basere implicate etchaka Kabila pression amoni ke o ana mondoki ngape na mondoki mena nyonso wana ndeko na koyebisa yo problème ya mapona mifoko bimisa nanga bimisa bango imulunda pe ya sonam na malumalu bimisa bango moto ali problème na makamba mapona mikombo na ye mese Kabila moto alingi mapona mite na Congo tango yo moni Kabila uti ko sala sortie médiatique ratée na mois de janvier 2018 Kabila lobini na lobi ke mapona mina Congo bobosa na yango nazoka pouvoir na mandoki na kobimobe na nzela ya mandoki soki nzela ya mandoki te bino bayi politique boala makasi ya komobiliser population bakolomboka bato bachaka Kabila na bokonzi peuple congolais na nzela ya mubeko likonzo to bengi constitution na article 64 que population a faire le chèque na bokonzi nanga Kabila soki batelemi te nga na kufanda libomoko ka Kabila invoquer raison alobi ke mapona mezo coûter misolo belé koleka développement na mando ya mibale tangu manda na esili afandi wana na kora sen ko tamboli même likolo nango yako kanisa développement na moment oyo nini oyo ya salite oyo il faut asale le suba congolais elingi koloba ke Kabila yebisi biso alinga mema biso bokonzo to benga bokonza kanza ya bola imoto akosanga eloko ate soki to ali mibali mena nyonso wana to koyebisa Kabila ayeba ke biso neto lobi suka le 24 décembre le 23 décembre soka sesi mapona mite le 24 décembre tozo benga ngo jour ya indépendance ya Congo jour ya libération ya Congo ya li jour to kolakisa Kabila ke biso to ali basina ete to ali mibali ako défier ba congolais nyonso tout dans l'ensemble que ya fanda wana na makasi parce que akozala tane loko moko to ko fandisa lokasa moko te po esa tambola likolo ya constitution accord ya Senko biso to lobaka ese sila pona 2017 mapona mesala makite donc soki Kabila tikali ti au delà le 24 décembre ndeko nanga kanga data lelo Kabila sega komisi biso basi na ye na Congo mibali ba kadisute lokwa biso déjà to kota na nzela déjà
il y a génération sacrifiée, bato baza ko reconnaître que tant que Kabila ali président de la République, tu yebi que tu as droit à kobonga. Pour autant te Kabila za na te pour assurer biso. Il faut yeba yango lisu ke ye Kabila. Biso